Ah, mama tiko loba. Soki mutu alobi ke chef de l'État a loba te et quand musanga azo sala musala bien nga una loba a mérité deuxième mandat pour asilisa penza ba oyo etikali nzela. Omoni nzela bino botelemia. Ah oyo nzela te oleka. Nzela ezate potopoto mapango ekama neto mona boye. Fati Beton merci. Merci penza na nzela oyo a continuer pour nga deuxième mandat to tikeli yango nzela a sala pour en tout cas biso faveur boye tozo kende ti limité tozo koma mata penza elenge sa boye mama to kende ti peine vraiment pour na banzela to pesi merci biso to occupé na makamusu te po hasard azo bunda na moko moko to biloko la zo longa banzela nde biloko koyati soki nzela ezate biloko koyana ndeni makambo deuxième mandat ezate même ma pouvoir ti au Jésus à le petit pouvoir Jésus moi le mutu a sa pouvoir. Est-ce que tu as la différence entre ma point ya makala oyo ya né ya Mobutu année ya Kabila parce que ça 18 ans na année oyo Fatia Sali 4 ans na to ki 5e année na est-ce que différence ezali entre makala ya né na différence ya makasi pour Fati Beto alambi makala comme le roi Miki, je m'en ai mon. Pour la toute première fois que Makala mettait Manakati à Kikwit. Et puis pour Oyo Kaka Oyo Nzela Oyo, Tina Pont ya Fikine, ils ont Nzela ya Poto. Exact. Ils ont Nzela ya province. Aux hommes, mais ils ont une difficulté moi au Sarana. Les provinces ni par exemple. Mais surtout Keiboye, na po Oyo Kaka Oyo, ya Makala Oyo. Donc ne bandou. Bandundu eza relié na ba Kasai. Exact. Kasai eza relié na ba Lubumbashi na ba nini. Pont au Kako kota ti ba Bandundu keyo koti ti ba Afrique du Sud. C'est ça non? Ba Zambie. Na mutu. Maman, le côté. Excusez, chef.
Songa. No fórmula. Mbote, chers internautes, bienvenue na émission na bino na kati ya Tindika télévision. Chaîne moko kitoko et ça la en sorte que bino bozala à l'aise, bozala informé partout oyo ezami bino. En tout cas, conseil ezakara moko jusque là, bo s'abonner massivement na chaîne bino bolingaka mingi ya Tindika. Chaîne nga, chaîne yo, chaîne biso nyonso. C'est avec l'union qu'on peut faire la force. Avant tout, na pesi ba dédicace nanga et pas ya boss, hein, boss ya chaîne Tindika, boss Rifin Kisombi, pourquoi pas dire aussi boss Papi Kelly. Bon mi balé ba boss nanga ya motema na lela bino fort depuis pays étrangers, depuis quelque part ba boss moko bien ba papa social nanga ba dédicace nanga lisusu na batu moko bien na lingaka makasi. Papi atunga les grands Gillois, hein? Babi kuna na London, ezako yinde, ezako beba hi. Papa social, papa mako bien, babi munoko pete poche zoba, babi na pas na pas de soucis, babi on est ensemble. Pourquoi pas dire Luka Lukasi nate ya Jésus na London kuna aza posé, aza à l'aise, aza kimia mutu moko bien asolola kabie babi Luka Lukasi na London nate ya Jésus babi tay 36 c'est moko evanda nango posé et pourquoi pas dire aussi à Tantine Zozo si ya papa Edo kuna na Magistère hein babi mes respects
à la femme légitime, Tantine Zozo. Moi, si à papa Edo, qu'on a un majesteur, mes respects. En tout et pour tout, mesdames et messieurs, Tobandi mission na biso na etali banzela ba pont toza précisément na pont ekaboli ba commune ebele ma précisément dans 2 communes, les communes ya Makala na commune ya Kalamu pont esali vraiment bané belé ezaki na difficulté surtout sombule beti okoleka awate okoleka te na biso so ozalaki na Makala ole na Makala so ozalaki na côté ya Kalamu là na Kalamu mais lelo avec l'appui du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi azali bongo lelo docteur na science politique na ndingisa na yende pont oyo esalemi bogomo na population ezoleka na kimia nyonso problème ezali lisusu te balobi ozalaki na difficulté ya transport ozalaki na 2000 2500 mbala transport comme ko futa na 500 francs déjà avec ton 500 francs okoki kokende de lenge sati lemba super ya bonne ezalate ezami kaka na année oyo ya 2023 na appui ya chef de l'État docteur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mesdames et messieurs, avec moi vous allez essayer d'écouter population oyokolobela bongo par rapport à action en fait ya chef de l'État est-ce que malamu to mabe est-ce qu'il mérite d'avoir deuxième mandat ou pas. Avec moi et Rabi Lema qui est derrière la caméra, nous allons faire ce tour ensemble. Voilà. Toza liboso na biso na elenge mobali. Bonjour papa. Bonjour. Papa comment nani? Comment na Badjo? Papa Badjo, okolo bien un mot sur ba pont oyo Félix Antoine Tshisekedi azo sala na kati ya mboka na biso. Pona ngai maramu fati beto sala bon. Elo liboso na lobana nous. Deuxième mandat pesati. Asa l'alliance tina Jésus-Christ mukolo Jésus oyazi pouvoir apesa na boko Jésus. Po maramu fati azo sala na to mona na biso ngote. Ba leka da to mona ngote mais ma fati beto sala na nous peut-être to vivre en siko. En tout cas, Fatih Beton, Roumela, Salalias, Jésus-Christ. Maramo, deuxième mandat, exact. Même pouvoir, si au Jésus, au petit pouvoir. Jésus, moi, le Ramoutou, on peut sa pouvoir. Est-ce que tu as une différence entre ma pont et Makala, il y a Mobutu, année à Kabila, parce que c'est 18 ans, na année oyo, Fatia Sali, 4 ans, et 5e année. Est-ce que la différence est entre Makala et année la différence c'est à Makala, pour Fatih Beton, Lambi Makala, Makala comme il aura Mikil. Pour la toute première fois que Makala mettait Manakati à Kikwit. Mbala Libosoko, tu vivras dans Fatih Beton, Maramozo Salem. En tout cas, Fatih Roumela, Sala Alliance na Jésus-Christ, Timoukola Jésus, au PC pouvoir. Mon deuxième mandat est zati. Notre prometteur qui n'est sala. Cette fois-ci, tu as vu maman. Hein? Parce que maman va la vérité. Maman, tu as la possibilité de vérité. Nous avons témoigné. Hein? Est-ce que le chef de l'État a qui toko parce que tout le monde a mis sous balle qui misale ça le matin. A vu nos amis. Ah, Mama Tigoloba. Soki mutu alobi que chef de l'État a oloba te et quand Musanga azo sala musala bienga una oloba a mérité deuxième mandat pour asilisa penza ba oyo etikali nzela omoni nzela obino botelemia oyo nzela te oleka nzela ezate potopoto mapango ekanga ndeto omona boye Fatih Beton merci. Merci penza na nzela oyo a continuer pour nga deuxième mandat to tikeli yango nzela a sala pour en tout cas biso faveur boye tozo kende ti limité tozo koma mata penza elenge sa boye mama to kende ti peine vraiment pour na banzela to pesi merci biso to occupé na makamusu te po aza azo bunda na moko moko to biloko la zolonga banzela nde biloko ko yati soki nzela ezate biloko ko yana ndeni
Donc vraiment to pese merci azo sa musala Fati Beton en tout cas vraiment oumela. Maman est-ce que tu as par rapport à pour on attend sera Mobutu Kabila na série à Fati est-ce que différence c'est ali? Maman différence c'est ça makasi parce que pont ezalite ezaki nzia bato kolekate ezaki na mapanga kangama potopoto différence c'est ça parce que ta la pont ezomona na misu o bota ba kondi ba hotela ba oyo lekate oyo penyo somona ke papoyo asa musala mutu penza esala o penyo to moni mutu esa to a mwana mboka modo azaba mwana mboka na souci ayebi penza ke te souci ya mboko yo esengeli to banda na boy ya biloko ata banda na biso to boti bana ba robota ba koko ba okuta ngo oyo comme histoire et ça vraiment histoire ya ngana lobi deuxième mandat a continuer et ça penza ya sir deuxième mandat est sûr sur le président de la République docteur Félix Antoine Tshisekedi la population ngati la population ba ba lobi bon abi que non azo mériter yango to si deuxième maman Oloba en tout cas maman oui na CP bonjour continue maman histoire histoire kala nzela o basale biso nzelo pena tozo CP nango makasi Fati Beton pena azala umela o batio biso deuxième Beton ka lokwa yemo Fati Beton o batongi Beton biso to ke limité nzelo ti limité ti elenge so mati maka ipen nzelo bazo sale biso nzelo to CP li nango makasi vraiment ezala aoumela vraiment deuxième mandat ka ye mutu muso ozalate aoumela vraiment aoumela na nzelo asala biso na sala de eloko mutu na kosala lisute na oloba lisute merci pona ba bazoloba to ebike eza devoir ya chef de l'état et reconquista ba droit ba devoir na biso population en tant que ye chef de l'état za lokola papa na biso donc bo zapete hein toujours confiance en lui. Continuons l'émission, mesdames et messieurs, avec nos téléspectateurs. Papa. Bonjour, maman. Papa, tu as pont chef de l'État à Sali Maroto à l'inauguration. Un mot pour nous. C'est bon, pont, ils allaient qu'on mérité, hein? Ils allaient qu'on mérité. Parce que, il y a un quinoa, pe na fani na bayolo, tu bande ko leka wa makama be bande ko salama. Et puis, comme il y a makala. Banda Mobutu, musée, et puis moi, année, Kabila. Ce qui Kabila, la Fati, commune aux acquis négligés. Mais quand même, population, et s'est retrouvée. Et s'est retrouvée. Et puis, point Oyo, ils ont relié, commune à Kalamu, Namakala, Pe Tozo Kende Balemba, et puis point Oyo Kaka Oyo, Nzela Oyo, Tina Point ya Fikine. Ils ont ya poto. Ils ont ya ba province. Ozomona. Mais ils ont une difficulté moi au Sagana. Mais des provinces ni par exemple. Mais surtout que Iboye na po oyo kako ya makala oyo. To kene Bandundu. Bandundu ils ont relié na ba Kasai. Exact. Kasai ils ont relié na ba Lubumbashi na ba nini. Pont au kako kota ti ba Bandundu keyo koti ti ba Afrique du Sud. C'est ça non? Ba Zambie. Na Mutuka. Par rapport à deuxième mandat, est-ce qu'il a mérité, toi mérité? Bon, nako koloba azali ko mérité. Pour ça na banguna o bazon dimate. Et puis mboka o azon na ba position nini. Ba politicien on a ba yebiango. Azon na position nini. Pe na ba difficulté nini. Pe abani ko réaliser moi ba œuvre na moment nini. Pendant que l'air bango te asale loko mo te mandat ezali 0. Soko bango soki baye ba kosala eloko nini. Moïse soko ya kosala nini. Fayulu soko ya kosala nini. Toko bandela so 0 ti. To tikaye lokola ya bandi boye to pese mandat. Ozolanda. Pour continuer bandela mission. A continuer 5 ans même 10 ans pour mandat à l'état et les cas et les kaka. Ozolanda et les kaka. To pese chance à 5-10 ans. Soko sali malamu te. Kaka biso yo to côté les melaye mais tozo mona ke na ba penser na ba projet o yaza nango ezali ko kende malamu Moïse eloni ya osel la biso Fayulu ya osel la biso ni bazolinga bakoma lokola mais ba mukwenge wana bakoya kosala nini ozomona bakoya suko bandela o te na bandi kosala bo na bandi non totala ena no ndenge azali ko kende Ozomon,
pour la guerre est est-ce que Fachi mtoyaki nango hein bango tu ba yibi na mitu na bango est-ce que ça Fachi mais ya yekokuta azo bunana hein na niveau na yeke guerre ici là hein total eloko ni towa ko sala ozomona pour Moïse ya ko sala nini tout d'abord mukwenge ya ko sala nini hein onyo surtout ba poser ba candidature wana bakoya ko sala eloko nini to bandela zéro maman total nanu o ya sur place na mboka na aussi pendant 5 ans ba covid yé makambo ba bikambo belé conscience quand même ça la même ba politicien na conscience na bango ça la si bazo boum c'est pour nani hein mandat l'état et ça la nini ele kaka to libite que Congo eza ya Fachi non ozomona nzambe ni mutu asalaki yango nzambe ni mutu asalaki yango mais totali tango oyo muke oyo azui na volonté oyo aza nango yango izo pousser que to pesi so ata mandat mi balé mi sato o mini d'accord ozona eloko yango merci beaucoup papa na ba o ba olanda yo oko bakisa nini bon na ba tu o bazolanda nga na sens nini bazolanda yo en tant que citoyen congolais et puis moi liloba na ba o ba olanda po baza influencer que ba loba que non Félix osala musala te banzela eza mabe jusque là to mona do ba bi ba œuvre e mona na te ba fait mona na te oh nakoko bakisa ezali ko motema mabe et ba congolais ya biso ba congolais il faut to lité to longola ba mentalité wana ezande motema mabe na ba jalousie ozomona siko ba o bazo poser ba candidature présidence tout ça bazali sur ba puya ba mindele libanda pour que ba congolais sou bazonga sima ozona lelo gango tana na yoka ki eloko musuka soit disant Museveni wala da ba chapeau bo bazo préparer comme si comme un jour président de la République ya Congo bozomona siko so Museveni. Merci beaucoup papa Tosuki Awa. Merci beaucoup. J'espère que nous chutons déjà avec notre mission, mesdames et messieurs. Nakati chaîne de Tindika Tindika. Oh wapi boss Rifa Kisombi depuis quelque part et pourquoi pas dire à Papi Kelly Babi le boss le plus social du monde. Hein, je vous salue déjà là où vous êtes. Balobi conseil Zakamor jusque là n'oubliez pas de s'abonner dans votre chaîne de télévision, dans votre chaîne YouTube, chers internautes. Na pesi ba dédicace nanga lisusu parce qu'il n'a pas ça qui déjà mais bazo mériter le faire deuxième dédicace et pas à Papi Atunga Babi les grands du à London et pourquoi pas dire aussi un grand bonjour et bonsoir à Luca si na taille à Jésus na taille à Jésus Christ babi taille 36 taille Vanda et pourquoi pas dire aussi na tantine Zozo babi la femme légitime ya papa Edo kuna na magistère babi mutakanga tous les 4 quoi 4 x 4 na magistère kuna babi batika yo mon cordon j'aime bien les cordons que j'aime bien les caméramans de guerre cordon Biou je te salue pourquoi pas dire un grand bonjour à Rabi Lema derrière la caméra c'est au moment na image qui te robe merci et pourquoi pas dire encouragement na ba oya ngai ba oya biso babi mon ami intime mérite manzadi pourquoi pas dire allez cerveau monteur babi muto azana boni il y a 10 000 boutons babi kapa ya fire flamme haya allez babi na yo pas de souci babi on a confiance mesdames et messieurs restez branchés sur nos antennes il y a Tindika Tindika babi .cd.yahoo babi haya avec moi. Hi.